nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko misala keke nyonso komona yo ekoyema mwana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota sika batango ekoki amempe alobaki akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Attention, les unités données à mon commandement. Gardez-vous. Musique. En avant, marche. De gauche à droite. De gauche à droite, fort. Alignement. En place, repos. Musique, gardez-vous. En place, pour. Gardez-vous. Le salut, salut. Tata Simoni Kingangu Kiangal, Fumolongo, Fumarimu, Binvuka Benzitusu, Bikubamene, Bikubane Nkembo, Yenzitus. Yulia, Tata Fumolo, Tukulombele, Wabakefili, Yewatamila, Nzitus.
Zitusu kwa tata mfumo. Au sang. Équipe porte-étendard en full exercice. Unité d'honneur de gauche à droite, fond. Pour les préparatifs du défilé d'honneur, musique. Eh bien, amis auditeurs et auditrices, ce nouveau disant bonjour aujourd'hui 23 avril 2023 au centre d'accueil Kimbongis. Après l'inauguration de 3 édifices dans notre paroisse d'Ngiringiri, communément appelée paroisse de Nyangara, le chef sécurité féminin Simon Kimbango Tangani vient de regagner le centre d'accueil Kimbongis au moment actuel. Vous aurez l'occasion de suivre tour à tour Faustin Bazikania, Papa Ferdinand, Maman Annie Chihuahua, Titi Kabangou. Ensemble, nous allons vous donner l'intégralité de ce reportage depuis le centre d'accueil Kimbongis. Tout cela, il faut retenir que depuis le matin, nous avons suivi les cantiques exécutés par les enfants de parents Kimbongis qui recueillent tout ce qu'au niveau des symphonies. Tout le monde a chanté convenablement et comme je vous l'ai dit, nous avons la présence de Papa Ferdinand, Papa Faustin Bazikania, Maman Big Mama Annie Chihuahua ainsi que Papa Mathieu qui va nous donner aussi le reportage ici au centre d'accueil Kimbongis. Mais pour l'instant, nous cédons d'abord le micro à mon confrère Bessoili pour la suite du reportage ici au centre d'accueil Kimbongis. Faustin Bazikania. Asante basi Titi Kabango, asante wafuataji wetu, tunawasalimia kwa jina la Baba, Bwana na Baba wa Mtakatifu. Leo ilikuwa kivumbi na jasho kweli tokea parosi ya Nyangara huko komini ya Ngiringiri, mahali kani kifo 23 unasema mingi sana kunako parosi hiyo. Tukijulisha wazi ya kama parosi ya Ngiringiri mahali kani tunatoka iliweza kutia msingi tariki 23 mwaka wa 1978. Hivi basi watoto ama wakozoni na centre d'accueil Kimbongis Kasavubu pona kopesa lokumu na oya kovina yango ezali bongo Papa Simon Kimbangu Tangani mokonza bule mokonza ngoma yango na kuna tozali kolanda bongo bande kona biso ya Fatima bazali kobetela biso mindule Bila ya moto yetu kibakila kuno kula kitu kwa centre d'accueil sana nziki kwa siri tumechangani kuno kula kwa wantu na moto kuna Fatima itaingia kuna vitu
kabisa kurangirika bayimila nkunu na mbote bote bakatuyangiriko bananja basikiriza banza basi bayangirika data siri ndimakana ni mwanda mulokula tiki makale zinila itawa nkunu na mbote bakine kafupa misiki na mbote nipo bani zikisuko bayani bayani nkunu yani pako ya 4e generation yani bote ni kwenda kugos bono mole kwenda kudua hiyo mulokula tiba tasema mama yesi mayangi zikutu wala na moko mtunga yensi hapa ikunda matata zambi kumoto isikisho yetata mwana bela tena mwana musiko papa peni na savongeta munina ya français papa peni na kama mtamuna kusanda ki papa peni. Merci beaucoup papa Maguette, au nom du père du vice Saint-Esprit, nous sommes ici au centre Kimbongis d'accueil et de conférence de Kasavubu où nous assistons au culte dominical de haute facture parce que non seulement qu'il y a ce culte ici au centre d'accueil, mais le patron de la 4e génération a commencé par la paroisse de Niangara, commune de Ngiringiri. Cette paroisse qui fut créée en 1963 et la pose de la première pierre a eu lieu le 23 mars 1973 et 78 1978 et le caractère qui évolué tunaisha kwa selelu kama tunamna bidii ya sasa ngondo mwinai kilimo cha bidii kimamna bidii pesa papa sema kimbamu kama hivi kujifuma kujifanyia kuanzani wako mimi wangiri mparo wako tukikile kwa Nyangara wako bandiza kuanzani wako bandiza kubu wabaloni banisambo kajirisa wako bandiza kubu wabaloni banisambo wajeteki indeo ukade musambo lake mwabo ujimutalo anatabutumbili chamba ujibimita musambo ujibimita misambo edi bambuni edi bambuni babuda tumikoma kumbu unakuma waizana ngine kika kali kika kutamile jambo na sesta nubla jamalo kama kapsuli ito kile ndio kwa kimunyo manya kwa sababu kile kile yakana tatu ewe ukifika kile kwa sababu Daniel mabatu
Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso Nzambe Molimo Santo patron ya 4e génération biso bana na yo bakimbangiste tosanganya wapona kokumisa yo lokumu nyonso wana omoni ezali ya yo obongi na yango lelo temple ya Nyangara efongwami obino nde bopesaka solution na bapasi nyonso ezali na mokili yo tindaki biso na stade mikolo eleki mpona kobondela na ntina kimia kuna na este mpe mpona mokili na biso en général koinspiraki biso korapele ete solution ezali kaka epa na bino na ntango Israel 300 mbula ezalaki kobeta te babondelaki nzambe bakoko na bango réponse ezwamaki te banganga nzambe bato ya ndenge na ndenge babondelaki mpe basalaki nyonso mbula ebetaki te kino bainvitaki Papa Diangenda alors que Israel ye nde nzambe akutana na ye liboso oyo biso toyebi nzambe lelo grâce na Israel bango nde babondelaka nzambe ya koko na bango Abraham, Isaac mpe Jacob me kokamwa babondele baformule nyonso wana mbula ebetaki te etango ozalaki na nzoto ya Papa Diangenda okendaki nde bapesaki yo doléance wana gawa mbula ebetaka te soki ozali solo mwana tata Simon Kimbangu po toyebi tata no Kimbangu azali nzambe senga na tata na yo abetisa mbula na mokuse kaka na butu wana mbula makasi ebetaki donc solution ya Israel esika nzambe akweyaki liboso ewutaki awa na Kongo epa na yo eloko ekamwisaki ngai ezalaki samedi kaka samedi yango tolandi malobono dimanche na Braza ntango okendaki Kunzulu olobi kuna mpe na Kunzulu basengi yo papa saison mpe yango oyo betisa mbula olobi lendi to bana kolone mpe kaka na butu wana mpe obetisi mbula ka ndenge osalaki na Israel mpe na malobana dimanche na Braza orapele yango batie bande mobimba maloba Papa Diangenda ndenge akendaki na Israel na ndenge mbula ebetaki yo mpe osali yango na Braza nini ezangi yo mpona kopesa biso kimia papa nyonso eza na yo na 105 ans ya yo Papa Diangenda yango kado biso bana na yo topesi temple ya Nyangara esika yo ozali kosambela ntango ozalaki na nzoto ya Papa Diangenda awa topesi yo kado temple ezali korepresente présence permanente ya Nzambe ndenge olobaki mpe ndenge obondelaki etoye kofanda libela awa ezali mpenza bongo yawe ozwa lokumu leta kuna apesi kado mpe akokisi reconnaissance ya Papa Simon Kimbangu na mosala na ye journée ya 6 avril ekomi rekoni férié chômé payé biso mpe bakimbangisa Kinshasa à travers Nyangara topesi yo kado ya temple oyo ezali korepresente présence permanente na yo papa yokela biso mawa ndenge Salomo apesaki yo kado ya temple asengaki na yo ya kofanda libela mpe olobi na Bible ete na ye kofanda libela atako mokili ekomi na mpasi bitumba nzala nini me bino liboto bozali na kombo na ngai soki bomikitisi bosengi bolimbisi borekonetre mabe na bino bosengi na solo na kopesa kimia na mokili mobimba a travers bino a travers biso bana bakimbangisi papa pesa kimia na mokolo malelo peti mpe mbula ya mapamboli sunga biso kimia ekota na banzoto milimo mabota na biso lingomba kuna na este pays na Angola na Braza na RDC na Afrique mpe na mokili mobimba lisolo wana ya temple mpe malobano ezali na 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 tikete oyokela biso mawa opesa kimia ya libela okokisa bilaka na yo biso bana tosepela kimbangismo ye tosepela te miso na yo Kimbangu yaki na mokili yango wana tike tosepelisa biso bana na bongo tobongisa maboko topesa Nzambe Molimo Santo mokokisi ya bilaka mbote yesengo mpe ya lokumu na kombo misato ya buli kombo ya tata ya mwana
Moussa. Yawe bana balingi koyoka mongongo na yo. Simbangis Moyi. Simbangis Moyi. Simbangis Moyi. Kamboyi. 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 Nichasoyi. 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 Eui. Embazi. Nudakui. Yamalana. Esagoge. Kiese kui. Chai kui. Na kombo tata mwana pe tata mwana son. Tolanga ki matei na biso. Na kati ya matei mibeko pe ezali makasi. Kukwesela kote kwete tango ezali tango ya bana Nzambe. Ndenge alobaka ke na génération ya liboso tolongaka te, ya mibale tolongaka te, ya misato tolongaka te, oyo ya minei tolonga te. Pamba te bapesi biso yebiseli
ndenge tozali kotonga Yerusalemi tomosana te kuna magasin ezalaka te mpona biloko ezalaka te ezalaka awa na kapitale miso na biso makasi na biso na bajene ya Kinshasa bajene oye tokosala te tosala te tokopesa te tokopesa te yango wana makoloba mingi te ndako ya Nzambe ya ngilingili tofongoli yango kuna mpe na kati tomoni diligence eteki babilo nango toko naluki yango ya koreki tomoni te idi tomoni te bato wana tozalaka ntango bakoya tobaloko visite paroisse bake batali nini eza kuna bango mpe bakokumisa ndenge na bakokumisa bongo mpe bongo te koleki bakolakisa nini epilipi koleki bakolakisa nini ezali moya nsima ndenge bongo na Kinshasa en tout cas bato baza na nzela baza koya ebele babali kotuna deja papa toyaki ngala mikoya bato minene minene baminene mpe bato mingi bayane baya te ata lelo Bolakisa bango ngana azali ngana olobaki vere nkambo bana na nkambo awa tokotya bango mpona na bakako oyo te elaki olakisa bango yawe manso mazali epa na yo basi yo botongaki yango mpona koyamba bapa ya ndenge wana bienge tokoreflexione ezongi lisusu kaka lokola ya kala bongisa mpo yambala oyo etikala propre libela bapaya baya butu baya moi balala na bakondisio malamu pesa mpe bandimino bozwi bototonga bandako mosusu meme en étage po ete bapaya humanisme oye bana Kinshasa oye papa yo kaka soki olobi bana yo bakosala yo koya kokana bango mpona ka representant na bango mpona bana Kinshasa kobangela bango te mitindo na yo na Kinshasa etosamaka la lettre soki olobi na biso kaka bosala boye toyebisi bana na yo basalaka na bango bazali kolela kaka pambola bango fongola bazwa misala mbongo bayo bazoteka bateka na bango bafongola bo motema te Kinshasa ye yo moko ozomona mokili eza na mpasi
Maintenant, au 5 000 pour l'opération du Lomé, bateau à 500 bateau à 300, 200, 100. Et bon, vous savez pas où il est, vous allez la nègre. Non, c'est ça, il faut qu'il s'arrête à papa. Mais non, là, la scène, on a mentionné mon musical. Les camotés, ceux qui m'ont dans le téléphone, quel est le ça? Ceux qui sont en poche du ministère de ce président, ceux qui sont dans ce pays de l'Ozonie, ceux qui vont au Sanaki Nandako, où est-ce que les tout les alliés, l'on a la mission de représenter mon tour pour nous rejoindre. Oh, les gens. yango nasengaka ntango nyonso otendelanga bato ya mitema malamu bakabelaka ngambo biso toza telema nawa epa na yo me ya mike ndenge bakabelaki biso mwa biloko ya moto eza mpe awa yango eya mwa biloko ya moto eza awa Libole igual eza matata. Allez au Cameroun, bon. Crise des allants, là, le Ghana. On va y avoir au Cameroun. Banakina. Papa dit comment on attend mon numéro pour attendre une balle. Oya vocabulaire représentant na bino. Représentant ya papa na ville province ya qui? Voilà. Oya na sani ya wamona. Ba protocole ya kana sani. Oya na kapasa. Oh,